Kimbote kuhana ne Kongo. Endio yoba igidi ipangien toyne Kongo. Toyne Kongo ibisiginima baikanga bo. Kisa kamba kanda ne Kongo diambo inanga diao. Unu diambo ikulutela diambo di pangieto. Enjona zaya kene munazina die per mulangi. Antonio Magua. Izina ngangute la izina yani dilutuku. Manu Antonio Magua. Luzaidi munazina die per mulangi. Yandi kafuila Ngudieto mama ana mulu ana. Tini tu bobilanga kuna bata bo ana mulu Ngudieto Manu Antonio Magua per mulangi. Ngudieto kautu kamuna 1921 1921. Ngudieto usifua muna dia 9 de outubro 2021. Donc Ngudieto mama mulu ana vo ana mulu usifua dia le 9 octobre 2021. Ewau embuteto kuna lufolo Ngudieto ye nzikulu Ngudieto manu uzibaki ngindu vo tufite vanga misa. Misa de bambu kila luzingu ye moyo ye Ngudieto mama ana mulu. Kyo lumbu dia 4 de dezembro 2021. Donc, messe de requiem kozala le 4 décembre 2021. To pensé, ezali messe de requiem to pensé na mémoire ya mama oyo abotaki Manu Antonio Magua. Waza trokoni na kombo ya per mulangi. Wau Misa si kala kuna rua Pashmore Road CR7 8LW. Misa igozala na Pashmore Road CR7 8LW. Kuna area bokelelanga vo Thornton If na quartier Thornton If. Misa si kala 17 horas até 19 horas. Donc messe ekozala de 17h à 19h. Misa na imanisa kopo ka di konda kopo ka songavo di matondo kokanda ko atu aukulu akale koko kapopo enzola uvo emavanga eli kunsongela amoni siko kubo yandi mwene di mbote ka vutre matondo ka au vo ekopo kadilenda konda ko to bambula etokulu. Bandeko video oyo ezali basé na kulutu na biso zali na kombo ya Antonio Magua. Wazali trokoni na kombo ya per mulangi. Alors per mulangi na liwa ya mama na ye abotaki ye mama ana mulu ana. Biso na mboka tobengaka ana mulu. Azalaki ne na 1921. Mama eko kufa le 9 octobre 2021. Enterrement esalamaki na Luanda na Angola. Kulutu abengisi baninga oyo bazalaka na ye oyo azalaka na bango aliaka na bango akosalisa messe de requiem ekozala le 4 décembre 2021.
yango na bengisi bandeko a partager mawa na bango ekozala na Pashmo Road CR7 8LW eza na Thornton Heath. Messe de requiem ekozala de 17h à 19h. Après messe, un verre ekozala offert na baninga nyonso oyo bakoya kokabola mawa na kulutu na biso Père Molangi. Boyebi via poto misala bamakambo susu faut toujours osala réservation. Yango moni gap to vide oyo esalami ezalaki tango mama akufi basale monani te, mais basale komonana na mois ya décembre. Donc tozali kosenga na baninga nyonso oyo bayebi kulutu Antonio Makwa ayebani mingi na komo ya Père Molangi, bozali invité, bozala ensemble na messe ekozala de 17h à 19h, et après messe moi vers ekopesama pona ko remercier baninga nyonso tu oyo bakoya bakozala na ye elongo. Topesi ezali na Thornton na Pashmo Road CR7 L8LW. Donc ezali na Pashmo Road CR7 8LW ezali na Thornton Heath epai ekozala messe. Mais na remarqué awa numéro ezate, mais soki bobengi kulutu Père Molangi to bobengi ngai na 07 40402 327 na kopesa bino numéro, ou bien numéro ekozala publié na ba WhatsApp ekotambola kozala mwa tango po na journée ya le 4 décembre 2021. Merci na libota nyonso o bazwi message oyo poko malamu ya bino ndeko toyo ne Kongo. Ciao ciao.